Bienvenue dans votre site www.bonganiamedia.com. Bienvenue encore dans votre très chère chaîne YouTube Bongania Media. Continuez de vous abonner massivement et puis gratuitement dans votre très chère chaîne Bongania Media. Nous sommes là, nous faisons toujours notre travail au Pessabiso. Nous sommes au Pessabiso, nous abonnés à Bongania Media. Nous continuons toujours à faire le travail. Lélo, toujours comprendre qu'est-ce qui se passe en Europe, qu'est-ce qui se passe en Amérique, qu'est-ce qui se passe dans Poto. Parce que là, vous nous suivez partout, dans 4 coins du monde. Pour le moment, na Poto. Toujours battu Ezani pour la Bassi à Poto. Hier, c'était Michel. On t'a dit une bêtise. Ma vidéo, c'est le mec qui est Michel, c'est le mec qui pour Michel. Mais aujourd'hui, et ça moi aussi ya papa Luboya. Moi aussi ya jeune qui toque Luboya. Moi c'est un gamin au bas Luboya. Mais on comprend plus rien qu'est-ce qui se passe dans Poto. Et ça quand mali la Poto, ne muto sala bino bongo. Et ça ce qui n'a évité. On comprend pas qu'est-ce qui se passe avec le femme ya Poto. Même il la Poto peut te yoka l'autre femme, mobile atini moi si je na appartement, le étage tout ça. Mais je comprends pas ça bon pour la nini. Et tu as le kin makambo o esali maka awana kina kuna pe comme poto makambo. Vraiment pour la salle émission moko poto makambo, je ne comprends plus rien. Ba vidéo ya boy, c'est pas bon. La communauté congolaise, vous êtes là, aidez-nous. Beaucoup tanaka boso la ka bobeta masolo oyo e ko avancer mboka na biso, bobeta masolo oyo e ko édiquer bato bazana ba na ebité bato bazana ba merce kitoko te. C'est pas bon tout le monde va vidéo et ça a biso passe. Et on lelo na kin bande ko lubo ya pe bazana na kina. Famille lubo ya pe bazana na kina. Ba mona ba vidéo ba sepela gite baza ya kolela. To ba to suka bongo te il faut to yamba bande ko lubo ya to yamba ba na kin to yamba ba lobela. To zana plateau to meka pe ko lobela makambo parce que et ça biso passe to yami bongo moko na bato boyebi yeba benga ke la reine de YouTube yepe aza parmi ba ndeko luboya et ça il passe à kokite et on to mingi beto solo anaye papa le kamwana la reine. Bonsoir la reine. Bonsoir. Na yebi que vous a tellement touché na nouvelle où il y a pas si nouvelle a pas si où ils ont ce qui s'amité ma batu. Il y a Ndegono Luboya, il y a un jeune réaction ouais, merci Bongania. Merci Nabiso ya Bongania Media. Comme on a une vidéo, en tout cas, ça n'a bien été. Quand même pas côté la montagne na suka, na koki même pas. Si ce qu'on a si même côté la vidéo, on a été. En tout cas, ça linga vraiment bien été. Et puis et baby si journée na ngana makamusu na ngana ça donc et baby nous sommes tombés. Donc koi boya mbanga penda na émission boya en tout cas na salle effort pour na lekabo. Donc en tout cas na kokité. Soki na mobile quel que soit les problèmes ya ngo ezaki ya ndenge ni bozaki na ona yo na luboya yo mwasi pourquoi ka bino donc le quoi mundela favoriser bino na poto donc bino bozaka na droit likola mibali ya sana ba onyoso bolingi ata soki osaki o mabengo ndeni ata so azaki mbanda l'autre fois ezaki Michel a torturé moi na batu awawa et puis azoganga kuna na oya kisata jusque là oya pété yeba ke justice ana Kinshasa na ezali yo bazela o toki na oya mwasa luboya oyo na ona sina ota video en tout cas selenga passe na ndenge moko donc na ebité muninga no na mutu tucha na ki mwasa mobile pa muninga na yo mutu ata akoya malade ya ndeke wana eza malade ya ndeke se bisa makilamu na ndenge wana malade ya ndeke mutu akobimisa na makilamu no tuzape bandi comme ça ba famille ba a na kina ba tuba to fanda ba 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 ko ya ba malade ndeke wana nano bisa makilata mko mokote na mno c'est comme ça alia ke loko moko ya mabe et akui siko ya kongo luka a filmer al na so mo ba luboya et nzambe on est comme moi sutuki oza ndoki yo oza vraiment ndoki ni ne salabi
est-ce que malili so eleki na mutu comme ça mutu na niveau wana na ebité pourquoi kabino basa poto pourquoi so simbité ni na on peut si la péter so des bolingo si la te ebité o eleki la bino biso to lo mettre ebité yo mwasi est-ce que rozo courage ndeni mobali yo la kana ndako obo kabola kana nzoto babita batu mbeba sangani bakomi da mutu moko yo mobali olala kana ye alala kayo yo be olala kaye bo sala na bisengo olula kai premier jour okutana na itonga lubaki no bolingo jete molingaki akwende zipe téléphone o filmer na ebité azan ndenge nini na ebité ngama mbwe nga kanda azana ndenge ni mosa ndenge nini wa mobali yo vraiment nini ngo sala bino mundele ka pas favoriser bino nini yango et puis azan de kono congolais le kola yo congolais yé congolais abala que parce que za bolingo les 5 bino si me desimbité do otika mobala OK na liwa yo zo wela ko filmer et puis on doit ça va sembler et yesu ah so mobala ku fiyo po umela te vraiment so mobali na kufi pour umela te toujours baté ya lobby mobali abela ka malala ndeke épilepsie et c'est que mobala koya bon toujours baté si mobala koya ki bon si vraiment malala ndeke na ebité kuna atteindre malade wana te ba docteur bazalaka te ba traiter malade wana na ebité on analyse on ndenge merci en tout cas na ebité so na koloba ndenge nini na ebité so mundela traiter malade ndeke na ebité soki ata atretaka ngote et ki akoya ka yango mais malade ndeke biso no toza conscient ndi toza bito mona kango toza ba musu baza ba to kolo mona mutu akoya malade ndeke jamais bimisa makila mno eko mebe mutu akoya malade ndeke akoya kakamba ngo beta beti akufi bo mape batu pe bon jamais malade ndeke tika bomate loba ke mutu akoya ndeke kuta akoya bon zolo za likolo malade ndeke so mutu akoya yango soki zolo na yo moi respirer to ko o ko ina on net bwe e kangi na matela ke o respirer te o kufa soki o ko pe na kati ya mai elonge ko ina mai mutu azana te rapide pona longolo o kufa mais yesu ko izolo bwe ezali kolo mpepezo leka akufa ndeni pe malade ndeke ba ko yango bongo te o lubo ya ko eza malade ndeke te malade ndeke ba ko yango na maboko na makolo nyoso o sala boye ouais abeta kaka boya abeta puis fulfula makila et je m'a déjà na monoko et c'est le mususu c'est que tira ke poison empoisonné ou ça sale les kamoko boye mobala wuti na mbetu directement koyi on te dans chambre a directement koyi biso na to ebite mais ça malade ndeke za bote banato mukilo esa machine lelo ndeto okende bo ndebo baka yeso oya wana ngamto malade ndeke koyi la mutu ndenge ona te yande nini ngo malade ndeke ya sika mode sika bimi ya 2019 malade ndeke o mutu akoya ndenge wana. Vraiment l'arrêt de YouTube n'a dit que ça n'a pas si pécana comme on a dit que nous le boya koufi boina situation morobé anormal on ne comprend pas jusqu'à là qu'est-ce qui s'est passé réellement mais autre chose n'est batu o batiner ma vidéo n'est batu ma bengi biso par-ci par-là il paraît-il pour tout le monde peut le boya na tenue de chambre na lo paraît-il monsieur ba to beta be mo méthodologie na sima mbetologie ne mobala koina ebité mobali oyo azo sepeliso bongo okende tina ba niveau na pona nini est-ce que numéro ata ba docteur za la kité pona porter za somme de ko bomo ambulance likanisone za la kité oui ezala bongo directement ta awa obenga lisungi au secours muta kufelinga ya mutu mwasi nyoso ali mobali na za bolimo mwasi mobali na walinga vraiment mobali ninga minga ye moko attention ina mobile obenga ambulance obenga au secours ba aider yo no filmer preuve pour la justice de ba mobile akufi ndenge preuve na yango tana kufa kufi ye moko ici preuve basala autopsie ba examiner soki malade ndeke po malade ndeke ndenge na yebi on te so ya 2019 ebimi po ma monsieur mo bimesi ka to yebi soute e koma o likambo bimesi ka bibino bo yeba te to akidiba mais malade ndeke wana ndimi yango te parce que malade ndeke bandana boto mitina kolibwe na mona na nga ya bongo te et puis mobile ko yo filmer ye est-ce que place wana nde elekela nga vraiment elekela nga non basa poto mingi boza bandoki mona ina justice alors like ça talo bala kufi na sale le remonter la mano yo ça bref te ata filmer te ba ko examiner mobile ba nini bo mobile so aza raison na ye ki asangine le côté abanga poanya filmer a weli ko filmer poanya po yebi quelque chose ayebi eloko
so ebeli kam to film poani neti kapela za mbayi na mbeto ba ko inde ngona kilo de chambre akwa inde ngazo beta bungo na banda ko filmer ata na poto ata na lolango po ngakuna mona ngolola o boni boyeko wala to ba distraction basta poto kaka boye do ba mono nde bango na bita so malile kota bango trona mutu so ndeni ubia ko zakali kola mo balu bien ndenge nini mais abi femme soit soumise so yo mona ka yo danger yo ka na poto ngade mnorine mama yo poza bande kwa mibali ba usala ba mpeka ndenge moko na yo oyo sala obiti ko to sala futa makana se na lula ni freza kana se na isibino da likolo so kufi okutana oko sibira onka awa o boni boyeko bino ba sapoto bo lekisi c'est trop bo lekisi do bino na bino ka ba musubi ba za poto ponto yo ka te ba sango na bawo to yeba te bele bana ba poto wana ba se bele poto to yeba na ba to sola na bango no mona to no to chika yo kata rema ta li solo mo côté exemple Fioti Ngoma na Madongoma tande ba za mwasi na mbali nanu na okata mkomote wa swani okata li solo mo ke Madongoma kuna mbali sa ibo mwasi na vivre na mbali na ndenge moko bokola ndata exemple na ete na la mona mwasi bongo te onem mtu mwasi bazana village ado bango be mbali chef mais bazana poto na Suède bazana poto. Merci au couple Fioti Ngoma na Fioti Ngoma na Madongoma en tout cas merci la patronne Madongoma mambote usiko zali asimbele mutumbeli okaka uno asimbele ke mbeli po bakabwa ni na opesi la ate so esile filme esu te bande sila elo na so ezanga na fin nango so esimbite kumisa njamita msu njamita linga ebongo elo ko forcer to beka na ko raisonner likamunini oyo mwasi akosala mobali po epesa mobali makanisi ya bomaye te likamuni mobali akosala mwasi po epesa mwasi makanisi ya bomaye mais quand on réfléchit aux likamunini mingi ato mona mususu mona emsu mobali a déconner na mwasi mususu mutema mukuse aluka sele ko ne moya mabe po kambala moko mona bango bazanga ye peut-être pas na ibolingo sila enamte amoni ke mbali wana alingi mwasi mo mi pesi pa mwasi na makasi akomona te mamto na bomba ebison to zangai aso ba ide wana kaka soit mwasi na ngambu ya mobali amoni mwasi wana azasuna bolingo na yete ambendani soit ba weleli mbongo mobo quelque part esali ke bakabwana ko te na bomba mobali oyo ponga na tikala mboso na bomba mwasi ponga na tikala ba héritage onyos ba bien oyo po babala na pona ba comité de bien non ezaka bongo ya moni ke tamso bakomi na mwa ba forme ko bebele soit moi ça mbala ko mo déconner mbongo to mone pas ngana ya ko mo luka gelo bas mam to zange bisonyos par là mona moi ça ko mana motema mo mais moi c'est toujours na yebi ke basi ne ba motema ko to supporter mbel ne ba sala basi ming mabe moi ke lingele mbanda même so bando so la pe bien même so petite mo ba quartier bando so la pe bien akel lingele mbanda moi ça za ka soumise mais mingi eza mabe eza ka libanda ya poto na Afrique au mona na penate eza rare mingi na poto kaka tant que mobile pas na raison mais moi ça baluke les réseaux comme moi ça joue réseau likola mobile asaka mobile ya mabe muso asimbela ke mbeli kala ta boka ki ngote asimbela mobile ba mbeli po anini mobile bolingo eza sutute apesi bolingo sika muso asimbela mobile mbeli so ki petenda chuba ke pa kufi na mito pe de tanga pa kufi baka wana eyaka ebele omoni bolingo ezele omwe mona na kate ezana mitema batu meta mutu mo ba pesi bolingo aomona ka nyoso yo so akanyi miso olota ka yo siko oselele o mama be mutu so ba loko esimbite na tika me batu musuti ne di motema mabe ezo évoluer makasi ko lekata bolamu motema mabe komeli makasi mikolo na monde de comme ka na éliminer population to zanga so na éliminer mbala ko zo kuna kuto be na dégâts mo boy so na éliminer mo so na kute kuna kute na dégâts mo boy na bebi saka nyoso parce que yé bolingo sila kiti bolingo zena na maboko yo mona etinda sala bongo siko bolingo loko ezena maboko mobile suka saki mabe so alinga ye mbanda yango etinda sala ka bongo siko tono continue nga sala ka bongo so muto asalo mabe bongo ye so somto sala kite ye ba linga mobile susu loko ba zoli ko mbanda ye bo so mobile ka mbanda so somto sala kite ya ko bomba kaka nde solution yango wana nazo ba te mekano expliquer bon musu patali c'est peut-être mobile on peut avant un aya poto et ça exemple quand la pesi ngana favoriser binoté parce que nga so simite to kambo na ka fati pona na kata ka relation mbala moko to mona na kutu te yuza na ko nga za na ko na poma be ya na ngote e ko moto ya saibu ngana kata na direct ma wana nga
so namoni esimbi te nabendani na mwasi yo ba mobali ozwa mwasi ata boti so nja mobali wana biyoyo amida yo abali combien de fois babaleka botuna njambe te botuna nda amida donc esimbaka nango so esimbi te siko omoni lelo likambo kokutana na mutu ata osalisa mutu wana ndenge moko boye yo mutu eda mutu apa koma lelo na niveau wana so mona salelo mwa mabe na place ofunde na batamoki funde pa nzambe obi jugement nzambe betaka makasi koleka ya batamokili jugement nzambe betaka fimbi koleka ya batamokili funde semie pa nzambe mobali ongam na sale lelo so comme poto ngam na sale kibu lelo mo so comme ngai bo en tout cas na tikino so maboko nzambe tika jugement nzambe sala lela ka pa nzambe fuka maboko na mabolongo no okomona mutu wana par terre surtout ko lela mwasi pa nzambe so semble likamo mutu mwasi na mabe ekenda direct ozwango parce que lola li faisaka na si alors toyebana kotambola na mokili toyebanaka likambo so sepe muninga boye sale pasi po mimanga pe na mabete bino pe mibali na ngamu na bino pe basi bosala pe mibali mabe ete so na sali boye mubali oyo ekomemela ngai boye so na sali boye mwasi oyo ememela ngai boye donc toyeba ko se contrôler na bolingo na makamde bo kumbela moi mobali wa so yo to memaki na poto musala biso te kapela bien osaba bien po memeli loza pembe na yo so mona simite ko lilate mama soit papa ko lilate fukama lela nzambe akozwa yemtando la abantu tuna kanyona sala ni metanga ozonga na rétroviseur avec na sala mutu moma bebe il parla oyo luko bonde so ko limise et dépendre na yo voilà so ko limise dépendre na yo tozonga siko na vive ya sujet o tozolo bel kambo ya luboya oya kufi elesa ba congolais mingi passe obali kitoko engame mobali tomoni ba photo ba publier ba photo musu batindeli biso otomona mwasi wana azali suki okata lokola sindi le cœur bakata isuki ba place musu ba vandi dans ndaku ba yamani bazali vraiment en bon terme na mobali ba photo tomoni est-ce que les caniciataires mbala moko te akanisaki bazaki à bon terme na mobile. Je crois que vous passez un bon moment parce que si vous avez photo bokanga to bakanga bino photo na ba position to moneli bino si vous avez na bon terme vous avez na bon moment ne vous avez téléphone au filmer ndenge mobile na zoki no kufa okanisaki atate ba bon moment vous passez naye po yo zora likanisi ya ko filmer ko tika mobile akini ko kufa bongo malgré ba réseau ko pesa malgré on se défend ndenge nini mais biso do mo na vidéo c'est inexplicable c'est na ebité ba comprendre ngote ba comprendre ngote parce que ça c'est pas clair que mobile azo kufa na miss na yo zo filmer. Et puis tu veux tenter de regretter à la fin, Seigneur, et Seigneur mon Dieu, Luboya. Mais non, c'est pas normal, ma soeur. C'est pas normal. Bozo baby ça image à ba congolais. Bozo baby ça image à communauté congolaise qu'on a na poto. Na pasi, na mawa, isangani, tozo bate nini oyo. La reine de YouTube toujours qu'il est presque la fin parce que c'est le moment pour passer jouer kio au pays songonga au lobby au roloba lobano ya suka émission oyo pour to bodo zongonga belé parce que appel et so kota ba message zo kota photo répondre bandeko oyo bazo benga to répondre bandeko bazo loba nino koloba pona basi ya poto nanu to kipe na ibala poto mo sima mais basa poto nanu pour oyo na ebiti to be ngo poto makambo to pe ningini il faut qu'on maka poto makambo parce que to za na kini makambo poto pe faut qu'on ma poto makambo be mission mo rabongo parce que mambo comme ça la mais comme ça somo et comme ko sala somo bino basi ya poto bozakuna tozana bandeko tozana ba famille tozana ba camarades tozana na ba connaissance belé ou bazana ba couple na mo ba vandi à l'aise botika ba acte oyo ate bino nalinga bino mingi bino pe bolinganga mingi mais c'est trop zwana nu njoto ya yomo muntu so michubi mbeli boyo kandeni
zwana nunjoto na muto michubi mbeli na motema ti avokata motema osanti ndeni ndo milingaka linga pe muninga no bongo so simbite kuna mimi namona yo mto chika na ndako babengani mobali bimisa ta na balabala akenene ko lala so papa camarade ozo ka toujours vie et ben na pe bimisi ni tilo tanga bakomola babimisi biso na bandako na babasi kuna to sola bien opera bien ka pe na kinto fandi to leto meli to seka pe makambize belé oya bino le ka kuna mais bo luka bo changer comportement s'il vous plaît boza bande ko na biso ba congolaise to linga bino mingi en tout cas comportement oyo kaka na RDC kaka non to kata na Côte d'Ivoire te Ghana te Nigeria te Congo Brazzaville te Rwanda te Kigali te ba Bujumbura nyoso kuna na to kata Angola te kaka ba congolais ba comme ça la vidéo ba biso ba to chola biso pourquoi ka biso bo luka bo changer ba to chola biso déjà c'est pas bon. Ok, merci Naning Boandi biso désormais to banosel nous ba vidéo ya poto makam pour to moni ke bino vitesse bo mena biso ba kuluna auto mona ba ona Congo awa ni ba kuluna auto mona bino pe kuna na poto. Donc et ça là vraiment passe na mawa to je ba tenir to expliquer c'est inexplicable c'est incompréhensible donc éviter des gars bino ko me makam kuna de wonanga o sali makambo wana luko sa de na Michel maga sagi mabe alekaki na miko asengi lingi ba mama nyoso oya yo obomi habité oya oboma na épée na mutonga so bino na bombe na mutonga tout se paie ici bas bye.